Congo Kimia TV. Everybody stand up. Let's see la belle. J'ai beaucoup de mal à drinker, mais je ne pas manger. Ala kapi kamina mina, ala kuku. Ala kapi kake. Ala kapi kamina mina, ala kuku. Ala kapi kake. Na tomele la kaka ngoele. Dudu na bejaye. Okasima na tane. Jino matele na sa. Te wana bayangia ba force moko mystique. Donc wana ko tomoni titongo beta ma musique. Kocha ngana ba prêtre te ngana za fanatique na mona ngana parler na ti couper na otala bango benga ko tanga ko te bango ba da mais Fabregas en lekini bango na minute oui maître élève ba le maître ah monde changer na wera lembi te avaya za Fabregas abima mais ko bima ba mutu pe boye yo po lekino mutu ngoti te bino mundi bo ba générique a obete yo lia na papa na menga alia papa ni abinga mo ko ti na no boye kasi Android a tout en okota a sentir pena a sentir babilo kongo pena bo begaliano na buti kotinda kanga ibasi bakanga na gadie partout wana pena artiste partout wana pena tanki papa na bana basi bakanga na kati voilà aïe 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 3 fois www.congokimiatv.com bambote belé pa ya avec les news des stars bambote belé pa ya José Suisse Yama Senda na bosani pété parti au fond le guerrier code 12 Arsène Botango lelo toyambi libino artiste oyo bozela ki trop na plateau ya Congo Kimia TV.com Claudine Mafema mutu yo senga ki ba yambela oyeyo lelo yeyo tant to lobaga biso ezande boulot donc tu peux mon na beti cravate boye et ande parce que boulot pour comprendre que na a besoin de ma sécurité na o sécurité donc mikolo ezane bena musala na bi na frapper bino trop mais tout ça bandeko pas de polémique artiste yeyo to retourner ba question nyonso o bo linga to tuna to retourner yeye à répondre abungi boye pona nini ezalaki nini silence ya ebele boye est-ce que préparation ya sacerdoce kaka ndenge ye moko azoloba slogan ye moko mikolo oyo ezali ya par respect nga pe nazwi na ngango mikolo ekomi kaka idéologie par respect ntango otya commentaire na ba photo ba vidéo par respect. Bonsoir artiste. Bonsoir Ogazi Manhattan Congo Kimia TV.com balobi nazo mona na sima pena Youssouf Sniper balobi cameraman o asala ka bilenge kitoko donc na sepeli ko ya mbanga lisusu une fois de plus quoi. Merci beaucoup artiste et sepeli na yambayo une fois de plus richement ans les seuls artiste no lingara yeyo na yambi. Alors boni niveau ya album oye lekaki ya Android. Bon, Android ezaki album te ezalaki tube. Ezaki moi tube donc ezaki ni single ni rien du tout ezaki moi tube moko boye pona relaxa quand même que non niveau ya démontologie pe ya neto que na fusion ya musala ya ndule quoi donc par respect ba comprendre vraiment que ba beta ba générique na bango tout mais par respect ils ont na lexa bango tout na kata tatami. Tatami vraiment donc Android donc ba santa qui vraiment que non on est là lo abe ya moka yoga ki la mof d'ici Caprice Malio ba santa qui niveau ndenge zalaka. Merci beaucoup bambote belé pa ya vena ngai Zoro Mabiala les vieux gege bambote no bina yango na umela Marie-Laure Mwaka et Manzalo le grand prêtre na Canada. Alors nengo lobi Android ezalaki tube siko tube ngo ndenge beti bongo évolution nango et comme na niveau nini. Bon, Android ezali na minute oneti so moninga na yesu go parce que monaki na lobaki ngo bien avant temps on a utaki kin ko bosser na groupe nefse bango na robeta le sou bandule te mais tellement ki ba demande ya ba Nora Nessi ya ba Lorenzi ya ba Onela Mambweni ba ni ba demande leke beleti donc mikolo donc ils sont tali calendrier ça vraiment saturé donc calendrier ça saturé ya ngwane senga ki vraiment que tout ça quand même artiste so moni que non bateau ba soutenir kayo de près et ou de loin ba ni ba tchepena que non déjà masolé fungwami ya danger lisusu parce que to ni ata Londres kala mingi te pour na Android kaka parce que na Londres na boy
boyamba ye azoya oyaki nanga makambo ya kobeta parce que par respect nazomonaka ba 10 personnes na makambo bazosala AVC na bango ezotokisa bango boko pardon kiosi mais par respect lisusu Android ezokende na ndenge ezokende wana pardon du Cap Discord nalobi tala pixelo sangana na abisono sentir ndenge Android na Kinshasa tomonaka chombo te yelanga yango yoe donc Android ezokende ezosala bien babi KNK prod niveau ya Android Chatterbox mais siko tango zoloba Android ekende bien ndenge ezokende la wana na babiloko oyo Android ekutaki na kati neti ya baartiste lokola ba oyo yo yebi na ba oyo ekuta Android évolution na tanga na bakomba oyo bayaki parce que moni Android na zwaka moni leo to sola bien Android ezali na Bob Galliano tango zoloba na tanga bakombo eza simple yo mo zomona tozomona awa ya eloko eza na terrain Fabrigas abimisaki ebimaki ebeti mosusu ebimi tomoni chana no boye ya Robino Mundibu ya yo pesa na kati siko évolution nango ezo se retrouver na kati wana kutu donc so zongo so net zongo wana ko zongo na bike non je suis pas bon mais parmi les meilleurs je me retrouve ozo reprendre donc parmi les meilleurs je me retrouve apparemment rumba no mtebetaki danger kebala milimo bamando na tout bandoki wana milimo mama mingudi okazima na tani totika no babiloko wana te wana générique na yo et se retrouve qui parmi les grands artistes non Ranesi pardon ngaso na lobby ba loba bi gelomba la poto feti loba nanu Pat Patterson na loba Sunin franchement Android parce que je suis un showman dans le bar déjà donc Android franchement donc je suis pas bon mais parmi les meilleurs je me retrouve balobi Anastar moi na maman Ebuka son donc moi na maman Monique Ebuka donc balobi takos net na film mais alors tout la nana Android dango derrière régie na bosani pété Didine Ntingi tout la nana Android dango totala ndenge nini elekelaki merci. Everybody stand up. Let's see la belle. J'ai beaucoup de mal à drinker, mais je ne pas manger. À la café camina mina, à la gueule. À la café camina mina, à la gueule. La tombelle la caca moelle. Tout le monde est derrière. On va se manatane. Je ne me donne pas sa voix. Nous ne jamais rien à dessin. Si moi je me donne 300, ça va me donner 400. Voici un bal à la café comme c'est le mec à mon nom. Floyd Mignon, Maître Chameau, Yves Mbeka, Bébé Chou, Basket Tota, Timba. C'est mes les filets. Aïe aïe. Matika Mouda de Bogo. Aïe aïe. Erika Neja de Bogo. Caprice Manewa. Romé Moukadi. On est là, l'Oabéa. Romé Isabalo. Lolo. Winele Manege. Kadili Chanda de Bogo Muela Stefina Poto. Francis Mbala, G8, Papa na Jodi na Karim na Kenza, Julien Dengoy, Motema ya Gloria. Dodi Diumba, Wana Matre, Dadi Kimalama, Kada Mose. Snapiko Kodiko de Kina célèbre Yopa Fiatela. Dosimene ke mobebo, Sherene kaba kosete, Ezo mama mobebo na tuni dosi wapi bana, dosi bana wapi, fanike moe. Android en tout cas générique yango pena merci beaucoup tozongi merci bomoni générique wana et beti pena bien et beti makasi en tout cas mais à part komona ndengo binaki wana mais na moni parti moko nete zaki na cimetière o tsa ba sa père bo to moni wana Daïso mikolo esio wapi zaki cimetière opa te wana za masolo donc moni wana ya ba spiritu to motonzambe Cédric Tumbu balobi likolo na c'est jamais comme ya kala. Osomona soso mobile otambola na bana te ezalaka la poule qui marche avec les poussins soso mobile otambola na bana te
okolakisa nga ascenseur lelo masana nga na bosanité balobi chinois matelo ya nga ndeko okolakisa nga ascenseur mais yo oyeba étage-ni nga nakende te vous comprenez? Il y en a qui ont Android, il y a des secrets, mais au fur et à mesure, on va comprendre la tactique des jeux. Balobi, les meilleurs ingénieurs, ou Salah Ramasolo qui toko, donc Salam Nayo, Jesse Mezo, Tokos net na film. Mais répondre bisoté parce que ba fanatique non, ba singa ki mon ndongo le kiboye, ba sepeli parce que bunga ki moi trop, to ya pe parti wana quelque chose avec kiboye. Est-ce que parti wana o ba sa père ba zo ninga ninga na parce que ba tuna ki ngo trop, eza parti ni nangwa na cimetière ou nga moi décor mo bo créaki mboke zanga ba nouvelle eza se abawa ngana yo tozali ko respirer mais cimetière eza peka mboka ti siko bato kenda cimetière po ani to kenda soute toujours ka bibembe to chaka bango na ba palais un artiste penata yo moko peno kendo saka clip na cimetière na makantini makanisa ya moko keba na milimo ba mandona keba na milimo ba mamingudi keba na milimo ba dongolo meso keba na milimo ba mbuta coupe tala bango baza vraiment ba cho etie matemble na iso mingi keba papa na ayana amour keba tala ba oyo ba char ezambala liboso okitaki sasa okendo sa ba clip obeta bandule na mona gotina ba sima stade Camaniol stade na biso ya stade ya Camaniol martyr au beti bandoule il est qui bien mais question na ngai o ezo tungisa batu comment kaka okende ko sala clip na yo na cimetière mais na osenga batu botala bien soki eza cimetière bokoma to yambe lisusu mais botala bien soki eza cimetière te bokoma to yambe lisusu mais tobi ke ba artiste ba répondra toujours question ba ki marango boy mais to tala to yeba soki eza cimetière ou pas you confirmer biso na msigara par respect balobi poto feti junior mukumi gelor mbala poto feti to mona ki pena ba croix ezaki wana bon moni masolo tu vient na kuto mopa osonga mbeli wa beta ba icône ya musique na sala clip na cimetière te sala so tali na album wa yemba ba miko ba nini tout ça on retrouver que non vient na sa beta na ba cimetière ba clip yemba na ba cimetière ku fait na ni nezwa ki yo artiste et ni nezwa ki yo kako kino sa na cimetière ozona besoin ya ba kisa gravité parce que yo mo ozana no bien ozana ba balandaka yo balingaka yo ozana ba bato ba soutenaka yo qui c'est niveau wana okomatina niveau ya cimetière mais qui si baso maonga na pharmacie na habité peut-être yo za na place muzo qui c'est zalanga moi j'achète le médicament na pharmacie so une tina na moi grippe moi angine toujours wana na kila suma moi Doliprane so qui c'est ngozo ebisanga qui sini to yebani triple to yebani ngamo na yeba lojo kota venanga ya Richman Ansi les lions Ansi tobo sanité venanga jubilé balobi venanga jubilé prospère ba salam place aux alliés donc tobo sanité ba de nevanga mukileza nzambe ba bi mettre dox motomba na bo sanité mettre chamois la de gugu mikolo tobengo plongeur parce que ça trop na katama y mettre CD mettre drapeau blanc place aux alliés saluta balobi mettre boa merci ndena sarabino ba vidéo nga salaka ba question na posaka ça n'engage que les acteurs artistes melano moi koka be moi ji nebito bio melango après ngai so boluki nga na bagarre na nga pe complet na pe prêt bato bazolinga baluka nga na bagarre mais na Paris kuna na ba metro bazalaka pembe nango baza bato nga neti ba mettre CD ba mettre drapeau blanc ba mettre chameau le soko yelinga na sima mukongo lobo bomanga soko bominga te tokoyela yo doyebe la vision ndenge za artiste merci beaucoup ozo répondre qui toko triple X bonheur aux la yeyo na si passe boza bo sa ko sepela na ndenge mokete vele news ba mbote belé yangwana Marie Laure Mwaka ba mbote no yangwana venanga emanza luna Canada umela doksaka Canada na ndenge za na Montréal artiste oyeli biso sikoyo isono nini na ndenge ya batanga oyo vande bele boy bon na fanda kate ngana bosaka neti na bose moni
na fanda tolandaka peti ba confrère na biso ba yaya na biso ozo comprendre tolandaka toujours la bonne musique tolandaka idéologie bien donc na ndeta to bimisa na beta la faire dans l'affaire siko na zo na sacerdoce bonganga na nzambe place bando zongawa nano beti ndule te tozala ba réaliste to lo bango pe vrai mais non nano te mais non Francis Mbala G8 nano beti te Francis Mbala G8 motema ya Laetitia Mbala beti sa musique te abeti sanga mais ataka mutu to a producteur a produiseur triple X donc ba tutu ba mona na Miss Congo Suisse donc Francis Mbala produiseur triple X na nia play bago salaki na Miss Suisse c'est normal les showcase ne to benga ngo na ndenga musique ba di showcase bango tu ba yaki na beti bango no so contre l'IFO beaucoup na héritier pas zaki wa beaucoup tout na akoka kité faut ni bilino zuka wata koka kité te akoka kité niveau on ezaki ba ni ba vela nga ba makambo nengo basa kolo makambo zali gelor mbala poto fete ozo comprendre tout cela bien ozo comprendre ba petit na nga ba bison bisou ba dan belle girl ba discoire ba yebi ozo comprendre on yemba oh ba yemba basa so na soutien solide ba to ba yebi to yeba ni ba pixelo ba yebi banda oboma mouvement obengana bango ba dadi pesho ba yebi ba ouragan le pétrolier motema ya Solange Kina ba yebi oh ba yebi qui est le charismatique X autrement dit charismafion problème ezati pona nini ozotia susu libaya te mais nayebisaki bango nga nazo travailler mon niveau na yaki parce que apparemment kala to bande omona obeta musique trop mbalo pena neti ga kokola oben te kokola ezalaka nango par respect lino musique te par respect na tika kina laksa bango ke bako beta na laksa banani ok bako beta bandula ba 10 personnes bako beta bandule bako mo yimisa ba exa batu bako beta bandule makambe belé zo comprendre mais non na boule par respect nde tozana par respect ozo pas discap discoret de yo yebi par respect za teke no artiste telemi ozo neti na kanda to te par respect c'est bango na obet mais kalamingi bon ndé pe na yebi na fandi boye producteur moko azinga awa bokomona awa ba makambo zo salama awa bino bokomona oh ayi na awa bino bokomona na esaki bango bino bokoye bozu producteur on est bon producteur moko ado ndeza bona fanda ki ndo luka yo be luka yo te ngana omoni ya moto sola bien zana ngo keso sala ki gros doté keso sala te que non Mathieu Vitoni parce que to linga biloko wana te ozo reprendre parce que on essaie bango que non yo sepela kanga na be bana batu pona yo sepela ozo reprendre mais na bula vrai bazela ngande producteur bino bomona makambo ko bima awa mais na ko senga na ba vie autour tokuta na na bino bosala assemblée net bolinga triple mais boya tour bo sentir Android na boy ko tanga ba komba na bino parce que je vous aime autant ba bi venanga Anto Chakawabe le dimiro to bosanité venanga Gomez venanga Elvis Boyibanda taka stina 7e étoile to kozala toujours wana mais te nanga na lobaka ke non pour na producteur wana boyo kabino mo bokomona mais na ko sepela na batu tu balandaka Congo Kimia TV ba sepela ba chalito ba komona kala mingi te ba pibe ko leka nango ba ko comprendre effet Android vous comprendre parce que ça a effet papillon vous comprendre mais effet Android vous comprendre effet Android ba tu comprendre Android et salanine balobi Christian Mukumi Dede Mukumi les barons donc to solo la makambo ndenge zalaka kitoko ko balobi KNK prod to solo la makambo ndenge zalaka kitoko kwa babi mikolo par respect Junior Mukumi bambote no pena yango wana umela les grands courageux na kati ya bamboko ya poto tant lobaka poto ezana batu nango soko ye lelo kolinga koloba makambo ya 10 ans passé te pour foyer kolana libanga na molili na bwaki lo mutu te na lobi nazo makambo nanga makambo ya mutu te na osola makambo na artiste nanga ya mutu te esi boyeba ke nazo nanga parti pris na koloba lisusu te po yende mutu azali na minute oyo abungaki pona nini expliquer bino ti ba melomane na ba fanatique na ba sengi abima suko yebisa biso pardon zela yebisa biso tout à l'heure to sola ki na yo na kuzo lobi studio mo rezo linga kozala wana wali ne loko mo marque ya falo lobela te bon na lobela mingi parce que moni neti ngai toujours avant album na boka mo ba tube ndeza no moni pas avant noti l'affaire dans l'affaire ezala bazwa ki nano yobe ikage bo na kingo pito ki baluka malongo la yobe ya ponda matanga ba lobela
Mais voici les charismatiques X vampires d'amour, loin d'un tinti. Donc, bah, soit qui ont mis tout, yo, Anzambe nangai, pardon, balobi, les meufs d'ici, là, okende wapi, biggie small, babi, esio wapi. Esio wapi, zoya. Esio wapi, zoya. Titre lango ezani. Esio wapi, ko? Non, mais nini moko zako lo bawa na boye, à part esio wapi, nini moko boye, oyo ya, ba musicien na Congo, oyo. Ba musicien na Congo, ezali nde sacerdoce bonganga na Nzambe, wana album, avant album. Mais si ko bakozwa nanu esio wapi. Bato oyo album wana oyembele yo na kati wana. Bazaka tu le tiens toujours au cœur pour na mambo ya ba chanson na bango obi olongoli bango neti ba Francis Mbala. Neti ba vie Omer Mwela, ba nzembo na bango ezaka. Yo ka neti nzembo Francis Mbala. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oyanga Francis Mbala commune des malheurs. Tozala qui vivre ensemble na leti, mais les lois commis tokoma devant la police. Pardon. Boyi bate. Artiste là on a remarqué na yo peut-être que bunga ki au teki ba cours ya chant béni parce que apparemment au commis oyemba sou bien. Mais peut-être so remarqué yo mo. Tu as remarqué c'est quand en travaillant qu'on devient forgeron. Ndenge vient nga mo pa on ndenge pe Teto mais katoko la rati so neto ki vocal na beta depuis on a banni musique na 2000 na o lelo na ko zo vocal on a beta on ndenge mutsuso so reprendre parce que tant tu comprendre tant on yemba na 2001 na yemba chanteur première voix mais tant on comprendre place na ko fanda na comprendre Dicap la merveille Nasir Bolandi place wana tozako loba artiste a oumela ma musique yango te moni ko yemba échanger comme kitoko lisusu en tout cas bon rester branché na Congo Kimia TV.com nazo loba makambo nanga nazo loba makambo nanga balobi slogan ngo dia nini par respect botigo tshila ba commentaire ba be pour na loba makambo nanga Pardon. Tout, bandoki. Talaba oyo, bachor. Bon, mais ça la biso. Parti pour fondre le guerrier code 12. Choueki. Alors, artiste, yebisa biso nan. Sikoyo, na minute yo, album nini, au moni za na terrain zo beta makasi. Pe wera son pesa du jour de la semaine yango netika gayo. Et là li te wana bayangia ba force moko mystique donc wana ko to moni titongo beta ma musique ko changa na ba prêtre te nga na fanatique na mona na parler na ti couper na otala bango benga ko tanga ko te bango ba da mais Fabrice a lekine bango na minute yo maître élève ba o le maître monde changer na wera lembi te avaya za Fabrice abima wapi ko bima ba mutu pe boye yo po lekino mutu angoti ti bino mundi bwa ba générique a obete yo lia na papa na menga alia papa ni wapi ngamo ko ti na no boye ti kasi android atutana ko ta asantir pena asantir ba biloko ngo pena bo begaliano na buti kotinda kanga ibasi bakanga na gadie partout wana pena artiste partout wana na tanki papa na bana basi bakanga na kati mais si ko le problème wana expliquer vient na ngai bato ba soutenir la triple X ça ina moi sine komone aussi benakati yo kana no komba moi sine aussi ozo reprendre ko moi sine komone e Nancy ozo reprendre so tu ko lobi Nancy bayo siko ezane bêtise non tu l'as dit en anglais parce qu'en anglais on dit au revoir bye. On doit prendre. Si on a l'ingala, tu dois angla, tu sais, on a fiabilité, mon boy, comme on est fiant. Na français, quand tu dis, na français, à Nancy, on revoit ton bête en anglais. Nancy, bayo, na tu ko faire, moi, c'est ne ko bayo Nancy. Mais wana tu ko bête, on le voit, anani nolita, muna bête, on a au triple X, les charismatiques, y a ba triple. Yo tu ko bête, bayo, y a ba Nancy. Oh, elle on va dire moral vers là. Allez-y comprendre, Bartis ndé bazaka boye soko tuni tosi eza mwasi avie na ngai mais tosi bani yo kana no tosi via kenda voyage via zonga kuta susu bana bazate tosi ndeni niko wapi bana o bana ba
oh mais toi aussi loban maleme mama bana bazapi oh bana baza et pas tata moi c'est banité ningina ye ba peut-être ko tikela on peut tikela ko pe makango moko boy ba nini ndenge zalaka na ko te siko le bisinga tosi bana wapi tosi wapi bana akasite tosi bana wapi Tosiba yango na bat Tosiba na wapi Tosi wapi bana yango na tiko Tosiba na wapi Tosi wapi bana c'est ça wapi agaya vous comprendre Tosiba na wapi Tosiba na wapi Tosi wapi bana Tosiba na wapi Tosi wapi bana. Merci beaucoup. Partenaire de la Tosibani wapi. Tosibana wapi. Tosibanité. Tosibana wapi. Tosi wapi bana. Tosibana wapi. Fanny Kembo. Tosibana wapi. Tosi wapi bana. Tosibana wapi. Fanny Kembo. Tosi yakatocha. Inite na chombo mama tolobela dikape disquareda ye ale tuna dane elengi. Merci beaucoup. Congo Kimia TV.com. On a qui partie ambiance. Vous comprendre que tant on a un triple X. Neb sarabino na on ba mamnanga yanga na beti kosim na na cravate bu makamunanga. On peut ma junior mukumia ya lela pena otoka classification pena c'est de neige. Oh, c'est de neige. Toujours Nathan balobina Romain Moukadi les habits qui dérangent tokos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours qu'il est bien. Tolo ba makamuna biso. Tande na va un artiste. Et là qui sinini. Artiste nanga. Poto fit. Alors le gango dianini. Par respect Mikolo na esi bango par respect esio wapi. Par respect esio wapi. Alors artiste tokino na moi kati. Yebisa biso. Sugoyo tokumo kuma tokumo chite na biso cameraman na os na biso expliquer biso. 2017 yango bientôt to comme en décembre on peut préparer les bisonines. Bon on a préparé les binos bon on a travaillé parce que na minito non ça la mixage ya nzembo ya Fanny Smith Wanga. Vous en parce que bino boye bingane ba style un peu trop ba style belé ba ni toi ba style ba gizo nyonso to beta kango ba sakina ba yebi do makambu tout on yata kango ba nzembo ni ba Fanny Smith Wanga mikolo ezo sola bien dadi pêche ko jour na akanabi yo pardon mokonzi yo e bende fotika ma muge dadi pêche hein c'est ya maître chameau na bi ko na maître chameau to ndenge nini mais to travail mikolo na mixage ya chant ya Fanny Smith Wanga donc banze momo pena ndebo yebi chameau ko na générique moko te chameau te non te mais non bato so ba makambo esali belezo ya awa boto mo te ngana ko bims nazo sala sacerdoce bongana nzambe mais c'est un album et artiste deux ans on a moins de ce qui moi de quoi là tito comme décembre tiga en timing te bomisa banzembo tout te banzembo tout te mais avant que na koma wana parce que avant que na koma wana na sana na esio wa pe fo bima parce que na mixage na mixage ya nzembo Fanny Smith dans album yaka pene nanga Fanny Smith wanga bolingo ya détail komana de tendance love ya pembe luta balange ya kokombele sia luta balange ya ndeke luta kokombele utayotika ye akomana ndenge kilau kizengi baba mawana ye ngare do banzem ni Fanny Smith wana banzem mo foye ba parce que za ki mboka pena ndenge ke ba fena biso abeta bagwa mais sikoyo ndeto ke na masolo no yesio wapi yango ne ya so ke ne la kisaba pena ke no ne na isaki bango bazapa na Julia dengo ya sobwaka Maribi Baxa zoyoka do ba comprendre maintenant niveau na okena bango na niveau na okena bango parce que nazaki na tristesse et belle absence na ngazaki parce que chef d'orchestre na nga uté ko kufela papa na mes condoléances na friate la fazer en kololo pango na biso ezanga na ngo clôture mais boye ba na nenga vrai nga na kwado en kolo. Merci apparemment merci beaucoup ndengo soulever
parti ya Combo ya Free Antela mais na Fabregas boyoka na bino. Mais c'est normal en tant que parce que aujourd'hui ba musicien na ye bango nyoso wana na vocal te na Fabregas boyoka na bino. Pourquoi? Parce que omoni Romain ou Kadi les habits qui dérangent et dérange gaé parti wana ndenge ba musicien ya Fabregas yo zwa bango. Le bande que non Fabregas ça doit biloko ya mouvement na ngaya kenda nango faut pas que le bakeno nga rose misa Fabregas. Ah franchement c'est comme si on prend l'Europe et devenir Afrique et puis l'Afrique devient l'Europe. Pesa de l'autre. Vous comprenez? Pas comment na poto to comment ndenge moko. Mais non, toi on a la fiabilité ndenge moko te. Ni pour l'électricien ya ça et l'autre. Ça rien à voir, ça rien à voir. Mon etinga lo belo mo vena mo pa wana bala rebele ma go futa netim gloire triple X parce que so pona muto wa ve mo pa futa nga fona ela ba AVS na ele ba deuxième pilier na ele ba mais comment mo pa bimi na pona nini yo pe so la gaso de matin plateau okomo obimi so comment mo pa wa go futa mbongo te poza na mbongo go futa yo te siko banana ngo mo pa wa futa ka kuna na ba mbongo wana mike. Mais mon pas au foot à selon dimension il a vie au monde les années tilelo so keneti na pe exemple aucun en France tout le monde en France ba na niveau de vie na bango ba pe na bilengi na bango so o na Suisse au senti que non bilengi pesa moins mais niveau de vie pesa na ndenge nango zo reprendre ya auto rolo be la vérité mo bo ezali nga songo za ba vérité mo donc na détéro canonique mutako ba masolo il faut kota pena na spirit tout moto nzambe c'est que tumbo jamais les colonna c'est comme ya kala so mo bali atambula la bana te da di pecho de Fabregas beaucoup même no solo là. Non, mais ça la boulot c'est un jeune homme qui se démerde ndenge mobile fa bunda ko balobi ke na moto ki na onengo kozwa wana animateur avait na ngia mama kenda abora ngoto ali na moto ki nde kozwa il va travailler pour na zo moto no lelo yo omoni oyo sali muninga ba osalo ngope moto ye akenda ka sala masolo ye pe lelo batu bakeye pana ezaka mbongo wana bo comprendre triple X bango rando na bango na Fabregas aussi la lelo te parce que ils ont la ndenge Ibrator Akimi Fabregas akei pa ya koluka pen quotidien na ye ndenge te palobi oyo sali muninga bakosala yango en tout cas Fabregas ngai ba musalo salaka en tout cas je félicite beaucoup à part partir yemba ya Mado mais reproche mo gezara pona Robino Mundibu Tchana Nuboye et Tchana Nuboye wana folingo revoir ngo. Et puis Fabregas nengo lo ba partir na soki mama tenga makitendele ngale na bota mate woni zaki mama na bino mama nyo tout ba tenga mako comprendre ba parole wana mabeto linyango te censure alors vocal nini rumba wana yo salaki o yembelaki ve na biso peshoka mbote yangwana et comment les gars on a kini pour clip wana ndengo binisa baso na mitakala wana yo mo vana trois bana de momi boye ba bimbe string pe ne monani masoko ndambi monani bon censure ndeni au foot te pe les gars nga te boya yango te baboya yango mais tu comment les gars par rapport que non à faire comprendre au moins biso tous à la limité te on prend bon bakozwa motiko yango faut tout nanga que non triple ozo préparer na nini yo zozo sanga na mama solo ya tunaki yo décembre to koma wa o préparer biso nini par respect tunaki yo déjà par respect KNK Prod par respect babi MB 5480 talaga MB 5480 et boti KNK Prod donc salut ta place aux alliés donc t'as encore c'est un film à dessin animé balobi mbalo yo parce que régie un système ya boulot lisu le gola lisu ne to moloba ala venabiso journaliste na biso du peuple wazaka na Congo kuna to loba kombone le loté ibsanga nam siko zo préparer biso nini Rangers El Poto ou bien Rangers El Congo. Bon on moni ne ti ba demande les gars que belé ba parti bo fondo et que ba vena ba Richman Ansi ba vena Prosper Dinza ba mettre Chameau on prendre donc va mettre Saddam ba to mo belé ba de donner vanga donc malgré que Papi Malas malgré que vienne en mais alors un système à boire qui ce problème est ya on a le bagi mikolo na elibino pe elamba na tolo Papi Malas vient que je salue beaucoup que j'aime autant vous reprendre malgré que Gomez Bamba netia malgré que ba peksa rabino mais na boire kaka ça la nini logo to lobby wana sacerdoce
El Paris, Rangers, au même moment, El Poto ou bien El Congo. T'es non bête. Yango tu connais ça, bah demande net, mon neti, bah Chutuga, bah Chibis, bah Naika, bah te Belé, bah Lobby, bah mais triple maintenant. Il y avait des belles chansons que vous chantez, na Rangers, tout ça. Est-ce que Ego Bimaranango li soute loko la au Bengana ba masano tout na mouvement to ndegeni na bité na Bengana bango te ba mo ba mona epena que non place na bango ko rasute ba mtu ba mo tambula na ba chassa mai ba perfisa ba. Donc si quoi na biga na ba côté o ba que pardon na jo o to go tambula li soute donc tika to benda na biso mais m'arranger c'est comme Elkin mais c'est normal parce que mon vitesse on que na mon côté je vais la liboso 5h ba qui sont 4 comme 3h nga siko na comme na vitesse pena donc avant TGV comme en 2019 et comme na 2h30 donc Genève Paris nga siko na comme siko na vitesse pena 2h10 Genève Paris siko ba collègue wala tu ba que ba kokala ba côté doki yango moni pena ba pogno ko donc je les ai tamisé pena ki yungulu pena donc na linga to ba to yungulu ah wa yo tigala yo moko sur expliquer biso ozo préparer les biso et logo nini pour na sacerdoce pour na sacerdoce na préparer les bango donc na beta qui normalement sacerdoce ezalaki et ça la na beta ngo 10 titres Nzemba Francis Mbala oh na auto c'est la bino moi squelette Francis Mbala que je salue bien balobi que notre tacos net na film papa na Jody na soleil bien ça ah mais wana na Francis Mbala G8 papa na Jody na carré c'est ba chanson nyongo te mbalo te na boya makambo pardon na susa mano kosoni la susu mine ko mosanga pasi na munoko pardon mbebe koma olenga parce que tout ko muta futi apesa yenga mbongo tele ba ebi moi je suis pas j'ai la bouche so ki peninte ngala pina que non te combien de chansons bon to tekeli Omer Mwela Francis Mbala Fanny Smith Wanga, on comprendre. Totekeli susu, on doit mettre en boucassa tellement que balinga ba longo la décapotable, il sera des triples tout au pédal de todo tia. Balabi no ranesi pia. Yé boucassa wala kasi, pas dans la chanson mo de dollar. No yibisu mo de dollar. Ah, mais je ne pas respect, mais pas respect. Vous comprenez? Ngate yoka, pas respect. Nga soto so anangai organisme manatan Congo Kimia TV. Beta ma sonne tu bimisen il y a les pauvres vieux Madilou. Vous comprenez? Il y a les pauvres Loambo. Il y a les pauvres Papa Wemba. Il y a les pauvres King Kester. Après comment t'es n'anga ba vient n'anga ba we rason ba kofelo mide wana na royo comme yo n'anga ba biloko. Ah, ça il logo quand même. Ti tout sur le landé poteau. Ah tout sur la poteau. Oh mais yo tangela là il faut noter na bi par respect. Tangela n'anga ba kofelo mide ba pauvre Madilo. Yo comme no tangela tu o tangela dollar par rapport à quoi? C'est par rapport. Non, t'es tout sur là. Tout sur là. C'est quoi dollar abimsane. Attends, merci Dieu. Te, na do tout na yo. Merci Dieu. Ba question ça nga ba réponse. Ba kayango tsiko moni tsiko makam na bino nde tsiko bolamu na bino na linga bino yango wana. So na net na poto, musicien ngai trip na rotanga net kombo na net tozaka na Suisse awa. So na tangi ba Arthur Az ba collègue na yo. Ah mais film Arthur ebi makaming te na cinéma awa na ebite soki Beckham nani Beckham mutasalion. Piccolo Chris. Ah mais yo zo ipsanga mutu asala bozo ba vi na e. Allez-y, tala. Ba question ça. Ba réponse c'est ça hier. Film Arthur les autres bimakala mingi te awa so boké na cinéma les gens qui regardent bien la télé bota la bomo na kenon je vis peut-être j'adore ce genre de films en fait bah 300 on est ba idéologie na acteur acteur ani no te ya da yemo le biku ta bien on le na linga la acteur acteur si agora ye ba père fiza akoma tamba la chassa mai bolingo no na moni komi otungisanga mwana sikota fe na fali mtaye mango tiko ata comment tambula bo fallait avec nous oh mais fallait avec na mukolo prêtre il faut bon faire affaire et peut venir na prêtre Fabregas Fabregas a petit na ngai tout sola Robin Mundi petit tout sola bien tout sola Ranson wana vie prêtre brigade brigade wana pena kazi pena master wana mais
pourquoi bino artiste beaucoup na violence à niveau yoko beta basse na niveau papi ka call ndinga beti mwasina mais ça boli oui basse mtu balinga opete balinga matsola ba kisodo mato bato bête ba fimbo bani moi te ba mindela ba pourquoi fallait yema na peso ba menote o kanga bo pas tout balinga bon peut-être linda aliga bo papi ka call c'est dose leki yebo salango ah olobi bo salango ah mais on est makambo to beta linda tu est-ce que tu bon artiste Karine Mokonzi pas bête journaliste il y a Grâce Mbisi. Ah mais c'est normal parce que il y aura autant à combo grâce poisson. Tout en français on est grâce poisson. Mais la grâce, la grâce n'appartient qu'à Dieu. On doit reprendre qui nous fait faveur. Ce que la grâce Mbisi. Donc poisson ni chencha, mayanga, tout tilapia. Merci beaucoup. Et ça là qui ambiance il y a Souka ya Congo Kimia TV.com soki bo sepeli bo beta maboko ermo que ça la bien artiste c'est que ça bino bo sepela bo lela ko mona minu na ye abeta ki ba tour na Kinshasa aye album na ye vandaki ba chanson ba rumba ki toko siko aye boye azo ce qu'on a idéologie ya sacerdoce bonganga na nzambe ba misena Congo ba travailler bien na yebité soki na bosani vienango na linga mingi Arsène Botango yo na linga ko trop na ndenge ya mokete alors artiste to comme na suka liloba na yo ya suka question mo pe ya suka yi est-ce que ba été ndenge za boy ezo ya boy oh préparer monsieur Loni juste na été bon on a été de on des on est en OK non on a absolument un auto producteur donc on a tout cela qui déjà comme on ah te non nga bomba te bomba mabelo banango vena biso mobutu papa c'est ce ko kuwendo wazabanga bomba mabe non ça que non producteur azali bomba bozora producteur Omer Mwela esuga nzela te Omer Mwela il a jamais été mon producteur c'est un vieux à moi qui me soutient donc na maombe belé mon ya mongo vende na boye na moi manque ya 1500 000 balles mon avait pas boaki ou moi avait moi 500 ans na masolo via boaki ya masolo te non Omer Mwela il peut être producteur déjà à la base de masse pire au Fiolomide. Vous reprendre. C'est une. Mais ça dit ma solo. Bon, na mono za na makanisa okota kuno o rejoindre bébé Jitro. Déjà na bon na ko Fiolomide en bon futangati. Psychologue kota place mutako futangati loge ça ni kuna. C'est un très bon, c'est un grand. Mais na cause ya parce que ngaso na yele na yele ba condition na ngai. Lionel besoin un salaire de ah ouais, il faut tout na petit nanga bébé je sais pas quel genre de contrat qu'il a signé avec le Quadracura hein papa na Didiston ba Mourinho ba ngoto wana de ba sala comprendre mais si moi je sais pas les genres de contrat je peux pas entrer dedans na tiré par rapport à quoi na tireur d'élite par rapport à champ mais par rapport à munduki non na sima il faut tout na ba snap ba mbazara minduki été sigo bon solution ngai ah été beaucoup de maman nango neto solo na producteur parce que obeta ningo za ko vendre ça au vendre au na ko vendre ça na mouvement bena bozo beta live pe non senti ba mettre chez moi ba pembeni bazo sepela est-ce que obeta sou ningo na ba musicien nini kaka ko sala dio ba fitiringa ningo zo partout pour ça orchestre na Congo mais orgasme Manhattan les parents tout ça bien oh ça triple X les charismatiques obeta sous souté mais parce que nga moko na linga sur beta te ba sengi pa mélomane na yo siko ba sengi pa mélomane na yo yango na siko na ti ba OK non to solo na producteur moko donc na minute toi suna donc d'ici là quand je finis avec vous sur ton plateau donc on okende na solo suna e to ka to signer l'inzaka babo moni mama na bani na ba pibi bani ndenge zala kakati ah Lorenzi pardon mama ba OK na nga bopo anini ko balobi Gelor Mbala poto feti Junior Mukumi pardon donc d'ici là Junior Mukumi akobanda koya na concert ya été pendant l'été avant to joa album na yo Torobina bango ba biloko neti banze muneti motema nde sanduku motema nde suka makambo motema nde bomba sekele oyezali ko boma mokili oyo banze mwana do parce que to boy go ma bêtise tout mais yebisa bisonan Junior Mukumi a joué chanson de yem de la ramna pembena ah wana ezali ba beta gratuit tegi trop t'es gratuité oh ah toi gratuit nde nini baloba somba
ti yo kana to sola bien moni ne logo tout temps to sala logo na la vie aye bien mo tsona sepela na ko moni ko zana batu mo o zana ba massa msusu bozana ba pembe mais jour concert no balingwa ko to felete mais nga zana na koma na batu mo na bi no jour concert na ngape aya foot pani il soutient son artiste, il veut que son artiste puisse progresser. Vous comprenez? Et au fait est-ce que artiste en tout cas na côté studio tout soit non attends que yemo attends c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a la maturité, c'est quelqu'un qui a la sagesse. Vous comprenez? Atali que non artiste on a côté studio ayembaye hein donc a fouti studio a fouti ma séance a fouti ma kambutu soki na on a posa ba chantre ba chœur ba choriste ma kambutu ba ye na salle ma kamango tout na komi na ba non c'est pas comme ça que ça se passe. Gagner 6 000 € ça no pango. Ah mais pour gagner 6 000 € ça n'a rien à voir. Non, tout sur la fiche de paye tout le on met 6 000 € il y a 2 ans passés. C'est quoi. Merci beaucoup. Mais kasi normalement binomogo bon yo de chance aux yeux producteurs normalement binomogo ça la mam binomogo. Non mais nga ina lo barabo moni product non tout sur la bien. On moni la production les gens confondent beaucoup de choses. On comprend. Tant et singa makamukende bandule ke banda so pe producteur en live na PC tarif selon ba live. So za ba playback na PC ba tarif selon ba playback parfait ensemble ba ebi yango sous le kumba sous sol ebi to bosanité vient na ngai ba nini tout ça donc na bosanité mon pote Junior Kose. Merci beaucoup. To komina suka artiste moi eloba oyoyo olobité o ngabena posé a fanatique na ba Hollanda yo. Bon. Parlo là. Moi eloba suka zaka que non na ndenge to embare expertise et salara et kenda mais si vous avez une loga sika balobi papa soka nani mama soka beti bébé beba lelaka maman kaka et bon soki papa beti mama on lela nani mama na eto ko lela ndeni la chérie na ebité yango so to enango to na makamutu eza sika babilo munga sika donc héritier matin place azali mo a ebindenge nini masolo to gratter ngo ndenge ezaleli to bosanité balobi venanga José Amasenda makambo yo balobi les plafonds de Genève. Donc to boira bino to sanzara donc bo sangana bino to kuna to kutana kaka kala to te to pesa bino rendez-vous nde ba mo basenga ba bafle biso to yela bino siko ba haut-parleur parce que mo bafle na luga ngo na mona ngo te pa mundele donc to yela bino ba haut-parleur pour na bo sentir sonorisation ezala bien makambo ezali ba pasteur Gelor Kitoko donc to pesi ba mbote ndenge ezalaka ba venanga ba dox mutomba ndenge ezali ba bi appel ba lobi venanga Piton Chouba qui le maire de Gira donc il va mbote belé donc tu sais ba onga que non ba c'est la esio wapi ezoya donc esio wapi okoma kotonga ngana banganda nyonso na sala yo nini soki pe na tangana nyongono lobe pa batu na kofuta so na kofuta te na kobenga vie na Omer mo la kofuta so pe na Omer mo na pas kokite na osenga ta crédit na Congo Kimia TV il a beaucoup des ouvriers hein il a beaucoup de travailleurs mais mangamongo eza na nga bongo kwa nazeli eloko nini yango zoluka kana nzoto na ngai yeloko nini yango bozoluka luka na nzota Junior Mukumi expertise bolingo vraiment aussi olekisaki motera bolingo na ngai soki oyebaki kilométrage ya bolingo nora nesi ekomaki saturé sentiment nanga ornela mambwenyi nakokaka te naluka yo na ba nyonso ozalaki te nakoma na Londres nakutani na Lorenzi ayebi ye balobi Patterson Mukumi balobi Gelor Mbala poto feti na biso na mwa parti wana ya nzimbo mero mwela oya sika nzimbo mero mwela wanda mbuga bayiba te wana eza motema nde sanduku motema nde suka makambo motema nde bomba sekele oyo ezali koboma mokili oyo nga prisonnier ya bolingo nanyabi misanga ye tokiti siko celui qui trouve une femme trouve le bonheur
Oyanga Francis Mbale commune des malheurs. Tozala que vivre ensemble na leti. Mais les lois commis tokoma devant la police. OPJ de Makangwa Mbala. Atindinga directement na parquet. Na parquet. Magistrat alikito kwa Laetitia. Tozongi siko. O babiloko tukezali nde na beta kaka ba rumba parce que moni biso vraiment nga showman mais lo ba tumbola nga na makambo ngo banini bako nani babiloko ngo banini. Merci beaucoup. Yaza showman lo ba tumbola ki na makambo ngo tolo ba mamuna biso ya biso bino bozaka wana boyoka bo commenter biloko ngo babiloko matin bleu franchement on a trippé yoga non babiloko to solo laki mais to solo laki en détail na lingi siko to solo en gros parce que babiloko niveau to OK non héritier matin bleu papa na héritier na papa na ayana amour ata nalelaka bolingo nangeleki ata nalelaka héritier nanga papa héritiana tosenga bolingo na likaso bono kopesa nalinzaka héritier bono kotala héritier signeliwa héritier papa na ayana amour héritier papa na héritiana. Merci tobomba boyiba tobomba tango na yebisaka bino ngasi nazwa part na nga artiste na nga yeyo boyebi yango bien mokili mobimba masamba pe loko alinga ale moto alikukuma soki azoswanisa yo olakisa ye likala soki azoswanisa yo olakisa ye likala www.congokimiatv.com tosuki boye tozolo ba makambo na biso yanga slogan ya nini mikolo par respect Roli Masamba ZU par respect pati bofono par respect Roli Masamba lo balobi kala mingi te balobi triple attention ça no bandule awotonga bandule parce que par respect nabi ba jeune homme tout ya Suisse on atangi ba kombote ba oyo balobi ba Bradley Muluba balobi ba Bradley Muluba balobi ba chérir bien donc par respect par respect nous les zongi sur triple zongi sindule na Suisse o banga ba combattant oh mais nga moi non ba combattant ba traumatisera bato balia mo kabila nga de nga modo na misada na non ben oui. Merci beaucoup. Yé azamo na nord ko betene ndule ba combattant bo bikaka ba les en bien 3 fois W Congo Kimia magistrat Tumba Gai balobi Mami Katale ya Junior Kose yebisaka bango balobi sniper Youssouf azako sniper bango donc touro balobi bako tentebele bako tentebele Anastar yebisa bango mwana mama Monique bako tentebele. Merci beaucoup bako tentebele slogan go tendini par respect. Merci wapi par respect et sur wapi yaga to bambango bandi pona kobonga check congokimiatv.com. Merci artiste Pambola, merci beaucoup. Francis Mbala, G8, Papa na Jodi na Karim na Kenza, Julien Dengoy, Otema ya Gloria. Diko de Kina célèbre yo pas fia tela. Dosinga na kemo bebo, chérie de kabako fete. Eso mama mo bebo na juni dosi wapi bana, dosi bana wapi fanike boe. Nite na choma mama bobo. Jibana nite na choma mama bobo. Wapi Junior Kayembe, Lovely Crémer top niveau. Kebana mili mama mandona, kebana mili mama mami kudi.
Andekwa